mais ça pena bato belé bazo akize yo ki oye Congo pour aux ambongo pas moi na mboka président de la République Félix Antoine Tshisekedi que les corrompre bande kona yo ba o baza kuna libanda mboka po babo malisola ba combattant union ezonga ndenge ya créer union sacrée bino pe bokota na kati ya Matondo moni ba rumeur ba lobby les ont dit biso to ki ba ngote ba bilobe la biso ki ba ngana ye awa teke pona zambongo mo na ke no corrompre. Notre combat est noble et juste. Toi, tu bunde la mboka, tu as bunde la mboka, tu as na sponsor, tu as na bateau, ba financer biso. Financement ils a biso. C'est un combat la bino, c'est que président Oyakala, moi la mboka Joseph Kabila Kabange akende après combat bino esili mbalama ou bien tes aki sous na ba bit mususu o bino bana ko akize. Balola rapena moi malobano bien so za na ngana. Timu kile kufa batu mususu ba rola bana mboka. Le premier à Zabongo frère na yopé n'habite ceux qui besoin attendre besoin peut déjà temps ko fan de sikamo ko solo là façon akendara na combat yo mona o jijaka ndenge a lingi abundela nenga bunda il trouve ça bon peut ça bien pour naï ce n'est pas un problème Lelo a commis bongo président il y a Union africaine étant que citoyen congolais étant que moi na mboka au moins il y a des avantages pour le Congo, il y a un avantage pour le Congo, ou bien au moins là où c'est pelagaka. Et puis on va bravo, on va félicitations, on va courage. Vision du président de la République, il a visionné. Il a les bandes. L'union sacrée. Tout ça les bandes et l'union sacrée. Analyse nous dans le Parlement congolais, dans le Parlement il y a Mboka Oyozofanda. Est-ce que moi, on ne compare jamais Parlement britannique et le Parlement awa. On compare surtout pas parlementaire. On va parlementaire, oui. Mais et ça les et vandele et ça les et coconité monde à l'envers. Nous avons accusé dans parlementaire à Congo. Oh. Par rapport à parlementaire britannique, bango ba malheureux ba toi ça. On a profité na rappeler pena ça bat. Politique de la carrière. En politique de la carrière, il faut être excellent. La majorité, la plupart de nos politiciens sont des voleurs, des moins serrés, des inhumains. Vous en parlez? Dans le combat, on a des politiciens. Vous en parlez? Martin Fayulu, je le salue à passant. Il a bien dit qu'il y a un combat. Il y a Congolais. Il a bien dit ça combat. Mais ceux qui se retrouvent dans la pensée n'a été, dans le combat n'a été. Ils n'ont pas qu'à l'examen. Est-ce que n'est-ce pas tout ça vérité des urnes. Et ça n'aime pas. Merci notre très cher internaute Nyon Soba Oyo Bazaka branché parce côté devant un poste téléviseur Nabino pour la Rolanda émission qui toque 100% vérité avec Prince Kale et parfum de la presse Oyo to qui n'aura toujours un horizon et belé pe to zara toujours l'émission mon côté to yambela rabino ba politicien to yambela rabino ba sportif to yambela rabino pourquoi pas pasteur pe ba musicien ba branché zé belé to yambela rabino na 100% vérité na chaîne c'est moko de Mbanza London TV ya boss nanga de Brino original donc na Londres avant de faire une place aux alliés et le monde bande konyo so ba o balingaka de Mbanza London TV ba o baza ba abonné merci pour na bino pe ba o nan baza ba abonné à de Mbanza London TV c'est le moment yango de chapeau s'abonner et belé pour vous rataka ba actualité Prince Kale parfum de la presse naza bongo na mwana moko ya Londres mwana moko ya Londres na bombi na kombo na ye Yé aza parmi tout oyo babandeli so ya combattant dans le monde entier étant que congolais pour réclamer ba droit aux ezabongo ezabongo échappé na maboko ba congolais ba droit aux ba congolais bazoya ba congolais bazo kende poto po ba luka le ba ko tonga na mboka bandeko na Congo susu bazo déranger bango botindela biso pourtant ba tout o bazo uta libanda ya mboka bazoya awa bazo s'enrichir et bon mengo toujours ya ba congolais pe na koteka ba bilo mwa mikemki o congolais fala ye mokateka ti lelo to regrettaka nango to za bongo na mwana mboka Kimbangu tant la vie bongo ba te belé ba yebi déjà bolobi oui ye wana vraiment mutabanda masola wa combattant monde entier étant que congolais toyeba pourquoi ba créer qui phénomène combattant pourquoi y a tika qui na sima bokechu a eu le premier le devant ti lelo ye comme le rôle la yende référence ya ba combattant
Nous avons merci à Manassé Bouita na ma caméra, merci à PDG Amboka Mingeta, merci à Vianney Mila, bino tout garçon capable de Paris bozota la émission pour na la vérité Amboka, tout comme na niveau nini. Pe présidence ya Union africaine au président Félix Antoine Tshisekedi Azo Kamba, to resola yango pe na mona Mboka Kimbangu mbote. Mbote papa. Vraiment na Mboka Kimbangu bon séjour na Congo, Mboka na yo, Mboka bakoko na yo. Matondo, merci. Merci mon Mboka Kimbangu batebele bayebi histoire na yo mais c'est toute la première fois au les Canadiens band à London TV yango toko zonga moi sima par rapport ya lignée soit nzela oyo au fongola qui soit bo fongola qui na bande ko mususu o le lopé et puis c'est pas résultat moi bien bozoboyi que Kabila aza na pouvoir te le lopé to moni Kabila alongwa président Félix Antoine Tshisekedi a continué na poste et puis lelo bande ko mususu ka bino ba combattant ba telemela kaye mais quand on explique ce phénomène combattant et ça qui créé par nani par yo ou bien par bande ko mususu Matondo merci na mutuna na yo merci pendant cette opportunité à revendre dans des bandes TV. C'est la toute première fois tous les canaux d'émission. Pour la motuna nayo rapidement combat et zalaki les kanisha mutu morote toza ebele to bandaki les kanisha yango yango lelo pe tozo continuer yango malgré tout perfection dans domaine privé nzambe tozali toujours sala yango puis toujours continuer donc bandaka na Londres toza ebele mais nazali pe moko nakati na bango ndenge tobandaki pe toujours continuer etumba na biso ba fruit pe pesi po Félix abimi nakati ya na biso tina etumba zo continuer pe bato oyo baza ba combattant mosusu ti lelo bazo bundisa ye eza droit élémentaire na bango faut eza te bato wana bana tort ou bana raison mais eza droit donc motsoko azomona ke likambo wana eza yango te ou bien koza bongo te ana droit à réclamer ana droit à bunda mais biso lobaka ke motu to azobunda to azo réclamer le mot elingo bateke okoma impoli ou bien okoma bandit mais aux réclamants na kotikala na ligne droite donc yango wana bao bazo réclamer baza na raison bana droit na bango bao pe bamoni ke il faut to appuyer ou bien to accompagner boye toza pe na droit na biso to pe na raison na biso mato. Merci mon Mboka Kimbangu mais ils appellent bande ko no kala ndo lobi mutamboza en droit na ya ko réclamer mais à réclamer na ko fingate na ko loba mabete mais ils appellent bato beli bazo accuser yo ki oyi Congo pour aux ambongo pas mon Mboka président de la République Félix Antoine Tshisekedi okende ko corrompre bande ko na yo ba o baza kuna libanda Mboka po babo malisola ba combattant union izonga ndenge ya créer union sacrée ne peut pas kota na kati ya union sacrée wana matondo on ba rumeur ba lobby les ont dit biso to ki ba ngote ba bilobe la biso ki ba ngote kombeza noble za juste kombeza ya solo soko muta lobby fo mutanga yebana pe aibisa biso tiani ya lobby soko mutanga lobby azo yebana te azo mona na te pourquoi to landa bilobe là comprendre donc ils allons ba lobby ils allons bilobe là pour ngana ye awa te ke pona zwambongo mo na ke no corrompre notre combat est noble et juste toi na tango te ya ko corrompre mutu mo songolo pour na mboka na ye surtout mutu azo bundela mboka ne tango biso bundeli mboka na biso to zaki na sponsor te to na bato ba financer ki biso te financement ezaka biso moko donc to na tina te na zo mutu ngo ya olinga ngana corrompre ya za wapi na d'abord OK ngana ye la corruption na combat ba vendu ba acheter vraiment na bato ba bundana na bosolo bazaka te comprendre donc yangwana donc biso to yaki kaka mais to yaki te pour na toujours corruption pour nous corrompre bato non c'est faux. Merci c'est faux est-ce que bit ya combat la binuzeka ka président oyakala mwana mboka Joseph Kabila Kabange akende après combat la binu esili mbalama ou bien tezaki suna ba bit mususu o binu bane ko accuser pour na mboka matondo moni na osepela mingi soki na respect na opena na zana balolaka pena moi malobano bien so za na ngana plateau timu kile kufa batu mususu bakoza bana mboka te comprendre donc on ça la émission na révolutionnaire
na résistant, na patriote, combattant. Donc, éviter le langage mususu na l'appellation mususu. Donc, bit na chose alagité qui kaka président Félix a joué poste. Mais bit na chose ali ya ko changer makambo na mboko. Ya ko révolutionner le peuple congolais. Ya ko conscientiser le peuple congolais. On ça la éveil à conscience. Vous comprenez? Il y a sensibiliser le peuple congolais dans maïnio surtout, il y a mabé surtout. Na ya malamu le kanamboka peuple a comme na aptitude, a comme na compétence, na habilité, il y a que comprendre, il y a ça le jugement, il y a ça l'approche, il y a ça l'analyse. Il y a aussi nini biso to bandai ko bundela. Peut toujours continuer na ngoto lingi tika la libela. Il y a no moni tina na biso pe ko ya na mboko. Pour tout ça la mutation, il y a eloko to na poto et comme appelle na Congo. Mutation eloko bano ça na poto et comme appelle na Congo, mais ce totali phénomène combattant et banda vraiment à Londres au bino vous avez initiateur nango, mais lelo c'est comme si botika la sima Paris soit France et soit le devant. Ils a pourquoi bino mo botika la ki bango et tant que bango ba bundape bino bo bandaki bolembi ou comment? Matondo. Moi na nyo surtout so boti moi na okola. So moi na okola bandi ko changer ampoule na ndako bandi ko komba ndako yo mona mabete. Pour biso tant to salaki musala to bandaki to salaki be campagne. La sensibilisation, mobilisation et conscientisation. So batu ba ye ba yoki mbela ba yoki lolaka na ba koti. Parce que biso photos za ba jaloux na ba. Non? Donc biso ko biso za c'est un plaisir. Donc ngo ba ke musala bo salaki malamu batu pe ba rejoindre. Donc plaisir no so za yango. Un grand plaisir, un réel plaisir ndenge batu ba kota na combat pour combattre noble et juste. Merci combat est noble et juste pour tout sur l'actualité politique Yamboka na biso vraiment na mon Yamboka Kimbangu Boketu premier à bongo frère na yopé na habité ceux qui besoin attendre besoin peut déjà temps ko fan de sikamu resolo là façon akendara na combat yo mona o jijaka ndenge nini Matondo ndenge pendant na vandi awa na lingi na sala jugement ya combattant moroté mais combattant de to bundaka combattant soit libre. Combattant d'abord à la reine indépendant. Soko Boketu, je le salue à passant. À Lingi Abundela Nenga Bunda. Il trouve ça bon. Pesa bien pour naï. Ce n'est pas un problème. Vous comprenez? Donc, biso peto bunda neto bunda lingo baté bandi so mon ande biso bunda neza bien. Mutu so pas mon mabe. Vous comprenez? Mais objectif n'est pas un problème. Est-ce qu'il est dans l'objectivité? Vous comprenez? Par rapport à des bons la raille moi n'a pas eu juger combattanté ou résistante. Si on a ligné na lobana bokechu, na lobana ye, na ngana ye. Donc si on peut na ligné na lobana yete, na lobana yete, mais chacun de nous a yebi kaza responsable ya wa salaka. Et puis a yebi qui fait ça dans les bons. A yebi qui fait ça à ça la bien pour combattre ça héritage, ça legacy, autotika, auto sala. Pour combattre biso bunda, biso te batu banda yango. Il y a eu même des gens avant nous qui ont combattu. Il y a eu des Kimpa Vita, Banzingankouv, Babunda, Bafumu Kimbangu. Vous comprenez? Batu Ebele Babunda, Papa Mpolo, Papa Okito, Papa Lumumba, Papa Bafuma Sengi, Babunda, Papa Kasavu Babunda. Vous comprenez? Papa Luye Babunda, Batu Ebele Babunda. Vous comprenez? Na combat. Donc, biso to aga héritage. Tout ça qui continue, relève, toujours relève. Donc, mais toujours qui relève, il y a solo. Toujours qui relève à l'okutate. Vous comprenez? Et là, on te sait nga yangwana. Peu marambo to lobaka. Et ça peut m'emballer l'okutate. Donc, yangwana, là, on te sait nga yangwana. Donc, seconde quoi, bunda. À mon avis, il faut aligner ou une direction. Par rapport à comportement, monsieur, il y a battu peu monsieur. On a juger. Mato. Merci toi qui malem toujours na chaîne épisode de Mbanza London TV to singa kaka na abonné tout ba na mboka nyonso bo s'abonner pour pe c'est toujours courage et puis bo fortifier toujours par rapport à musala auto ça la cabine donc 100% vérité toujours ko ba toujours na mwana mboka Kimbangu 2 ans après président Félix Antoine Tshisekedi na bokona bokambi ya mboka Congo pe lelo a commis bongo président ya Union africaine étant que citoyen congolais étant que mwana mboka au moins il y a des avantages pour le Congo, il y a un avantage pour le Congo, ou bien au moins il y a
Matondo na tant que moi na mboka na o sepela kaka et puis na ba bravo na ba félicitations na ba courage sikoyo tanga okoma wana totala makambo mususu esengaka Afrique et des Congo et ça la raté le quoi yaza na mutu wana peut-être to profiter na et le retour mona malamu ya vous comprenez donc il y a tout petit temps les arabes on a une année mandat il a répondre à 12 mois donc à profiter mbango a beta makambo intérêt Congo et monana pour biso to zala à l'aise peut to sepelana et donc le retour le ba merci le roboro bayangwana union sacrée eza bongo vision oye a lancer qui par congolais nyonso na habité ceux qui délégation pe ya mboka oyo fandara ceux qui bazapi na kati union sacrée wana ou bien te yo moko so zapi na kati wana bana mboka ebele ba ba position na yo kimbangu étant que résistant aux en Congo est-ce que aux en tendance moko déjà au PSI ou bien aux en la tendance moko au PSI aux hôtels là non ndenge 2 ans il y a président Félix Ezokende Matondo biso vision ya président de la République la vision naé congolais ou accompagner vision wana faut comprendre vision faut azala acteur na kata vision wana nde moni bato ebele bazokota na kata vision wana mais ngai personnellement ndenge nazali ya tisikoyo nazali banda ya union sacrée tozali banda ya union sacrée to nan to koti na kata union sacrée to yebi pe ba tenaye ba boutissa ya union sacrée par rapport à ndenge biso to moni la vision pour to moni pe bato mingi ya cash na ya kabili na ya PPRD baza kuna so to yebi mode opératoire wana te ndeni ozalela biso za no libanda bino bozana libanda mwana mboka kimbangu merci na beyano na je crois ndeko tout bazo comprendre vraiment par rapport à invité na biso ndenge azope savoir réponse na ba question na ye 2 ans ningo kuteli Congo ningo moni ke union sacrée pe nezo kendele bozana kati wana te mais ningo kuteli Congo ningo wando kanisa soko yo kuteli Congo omona Congo bongo est-ce que yango kuti ninge moni population vie sociale na bango retrouvant ndenge ni mbogelengi Congo mbogelengi donc na Congo na momoko bomoi exact na phrase il y a pas la vie au Congo donc congolais doivent vivre par miracle congolais à la mouana tonga yebité elonia olia congolais à la mouana tonga ana maite alaide na mulili na mulunge sans courant bangongi à la mouana tonga ala pe na maite ayebelo ka olia te mambo wana monde entier zaka na Congo na monde entier mambo zaka na Congo zaka na Congo bongo zongo na zaka na Congo mambo nyonso to zo mone ça na Congo ça maka na Congo na monde entier zaka te comprendre donc nous sommes là là quand même lobby to lamba pondu lobby to lamba desu le to liagi moi Thompson lobby na to liagi moi makayabu comprendre eza bongo eza to parler susu na makambo golia te na ba mboko eza moyenne 0 golia to beta maso na ngote est-ce que tu comprends donc eza ko to lobi na ba mboka ba obiso vandaka so lobi ozanzala mutandima mutute lo ba yondo boy golia ubi olingi biloko wana te ozana chuwa moko boy mais awa penda biloko ezate yo na poso lia ta matembele mais zate vous avez posé les mots libre 300 francs aux anangouti 300 francs parce que mon film donc il n'y a pas la vie ici au Congo comprendre il n'y a pas la vie n'existe pas ici au Congo donc peuple a souffrir dans les c'est grave vous avez dit yo yebi o confirmer mon donc peuple a souffrir dans les donc tous les jours biso to menacé pour battre musu faut balia nanzela bato yebi bato kutana na bango so muta pesi au bonjour na suka nango fa 50 mois 2000 francs pour que l'État kuanga 500 na moto muso na 500 1000 wana aza nango po lobi ayebi ndenge ezati ozo pas donc vérité ngwana soko yo yebi sanga soko vie ngwana ndenge donc pas sika ya ngwana
Vous comprenez? Il y a un bande de biso, au bas dans la diaspora, au peut pas dire en tout cas continuer la lutte. To continuer lutte na bo solo, to continuer lutte na bolingo, to continuer lutte na courage autour de la pour sinon te passer là. Sinon, tu pas si kaka, je crois 2 ans déjà passé, pays pas honorable député, autour de passe n'a pas mais tout le monde a député, la population est ensemble, ça n'a pas comment que nous bunda ko la mo la poster. Analyse ni au sein du parlement congolais, na parlement ya mboka oyo zofanda. Est-ce que papa analyse bon ça on dit. Moi on ça on dit qu'on comparer jamais parlement britannique et na parlement awa. Qu'on compare bango surtout ba parlementaire. To ben ba parlementaire. Oui. Mais et ça les et vandeleli et zaleleli. Et kokanité monde à l'envers. Et là nous accusé na ba parlementaire à Congo. Oh. Par rapport à parlementaire britannique. Bango ba malwa ba toi ça théâtre. Parlementaire congolais face à parlementaire britannique, il y a Congo ba ça théâtre. Mais oui. Bazana makambo kutu ba olobate na parlementaire britannique. Comprendre? Talaka mboka na biso ndenge tambola ndenge zali. Ezo la samo image ba parlementaire. Vous comprenez? Na on peut exemple moké. Songa ina mona parlementaire britannique. O nyo surtout na ina mona. Na pour ça mulongo te. Comment na yé conditions za rani? Kokuta na yé. Na pour ça mulongo te. Na okeka na bureau place à Zalaka. Vous comprenez? Na sali ni nanga posa nanga ke na posa na kuta na yé. Ba otuna nga raison te. Soka na yé pona kuta na yé. Na remplir ka fiche ou bien nini na pesi combo ba pesi ba bino au cours d'année de 30 minutes ou bien de 20 minutes, soit ça qui n'a moto, soit ça qui n'a liboso, peut-être bah y a un peu par ordre d'arrivée. Soit y soit ça libre. Au côté soli na yo ici makambo za na posa, à résoudre makambo na yo pe o za na posa. Mais azana de pas pesa nga $10, pas pesa nga $20, na comme pirier, na comme batule non. A o sala ka musalo na o senga. Musalo parlementaire à sala. Soit na ina problème ya ndako. À résoudre problème na ndako, à comme la hiérarchie. Par rapport à pour ça là. C'est le premier santé, à comme la bateau département de santé. Donc à ça pendant mon lobby il y a peuple. Dans les vrais. Oui, c'est là. Mais yo ce qui n'est pas parlementaire mo awawa qui ont un problème na mama yemo ou bien on a un problème na éducation nationale, on a à comme la bon lettre peut pas répondre. Lettre parlementaire en Angleterre, sur les communes département news. D'abord ils en a considéré. Et ça, en considération. Peut pas répondre à nous qui. Avant 14 jours, il faut pas répondre. Si on va répondre, on peut reçoit pas réponse. Alors on peut se copier la lettre au Yatindaki. Si on va répondre, on peut copier la lettre, on va répondre. Si on a beaucoup d'années, si on a beaucoup d'années. Si on a dit que Makambo continue, on continue naïe. Alors on jamais. Mais on a Congo non. Si on a beaucoup d'années parlementaires, et comme le roi de Senga, on dit à Sanzambi. Est-ce que vous comprenez? Donc, pour donc, Congolais sont mendiants. Les Congolais sont dérangés. Mais or, à ça, on le Congolais. Vous avez une confusion là. Donc, on ne compare jamais les parlementaires britanniques et les parlementaires arabes. Boutou na moi. Boutou na moi. Boutou na moi, on compare les parlementaires britanniques et les parlementaires congolais. Mais par rapport à chambre basse, chambre haute, na biso auto bien rappelé bon au Sénat, to éviter est-ce que ça rythme au binopé ba résistant bozo c'est planango. Moi na moka Félix Antoine Tshisekedi a commis ko luka rozwa ba poste tout oyo ezaki coalition entre yena bandeko na ye ya FCC akomo luka ko longola ata yete mais ndenge bato bazolo ba population zolo ba ngambo mususu eza yete bazolo ba azosala azobuka mibeko mboka zolongola bato tout po ba koma ye ba beza contre mobeko likunzi ya mboka. D'abord, je vais vous dire car après, je vais vous dire que la population a pour population il va arbitre solo. So population est aux arbitres. Vous comprenez? Je ne pense pas que pour la ligne penza que le roi n'a pas de
nazala vraiment acteur. Moi, je ne pense pas que le président Félix Antoine Tshisekedi a Boukambeko. Mais Zali ke ngonge koki makambo surtout fait bima n'emploi ça. Il y a un peu bandit donc il y a parcours on est bandit. Il y a un peu comme banga. Vous comprenez? Le wana za selonga. Bon, et cause appelle dans son rang. Naza na boye bité. Vous comprenez? Wana bande ko ba olimbisanga. Mais makambo on fait kindelega bongo pour Kabili, faut pas répondre à 18 ans na o basalaki. 18 ans au basalaki bozo akize ba on a nini. Au basalaki za trop vague mon amour. Mais yo yebi na mboko basala nyoso. Ba on doit gérer mboko pendant 18 ans non. Parce na gestion na bango. To mona ki mboke tombo maki tomboke kitaki. Ba yebisa biso. So mboke tombo maki. To mona ngo. Tu as besoin de théorie, tu as besoin de palper en haut. C'est ça. Mais dans le cas, il y a un peu de temps. Il y a un peu de temps. Donc, il y a un faut pas répondre. Il faut pas répondre. Mais Sangisi, mon amboka Félix Antoine Tshisekedi, Sangisi Bandekonaye, tu peux exemple, il y a Martin Fayou, pardon, Jean-Pierre Bemba Gombo, puis mon amboka Moïse Katumbi, puis Nabatu Misusu, Sangana, travailler pour Namboka. Est-ce que vous avez un récit de Gozala pour le gouvernement ou en mars à l'Union sacrée? Matondo, au moni, l'homme Misusu, comment on peut s'accanda? Toujours l'inga Mboka na biso. Ezana image bilongi ya batu moko boy kaka 4 5 7 figures moko boy ka yango ka bo mona mais entre temps batu mususu ba travailler na 1+4 résultat ou bien bilan na mona ini compte rendu ba pese banane ce que lelo photo qu'on y a bon nous ne sommes pas là pour na cause la contre l'un ou l'autre ou bien bani tout ça mais makambo mboka na biso ya to lo ba ke photos za bactère biso mo to ye ba o to benge pona ni expertise ni nazana expérience ni nazana savoir ni nazana et là on y a ko memela biso ya sika yo ko bongo la mboka o mutu muso eli asala de 10 ans 15 ans 20 ans azwa téléchèque siko papa ça biso ni est-ce que bon on a échoué ils ont échoué lamentablement ici dans tous les domaines bango nyonso siko lelo to expert tu bomba ça absolument là to peut une opportunité ba yiba lisusu le baba va voler à vie pour leurs intérêts mais entre temps la population le peuple souffre encore tous on a besoin d'en ôter vous comprenez et puis on a profité na rappeler pena yebisa bato politique et la carrière. Donc, les politiciens sont la carrière politique, c'est carrière. Mais il est bien. À cause de la population. Vous comprenez? Pour politique de la carrière, il faut être excellent. C'est doué la politique, il faut être mingité. Vous comprenez? Mais la majorité, la plupart de nos politiciens sont des voleurs, des moins serrés. Des inhumains. Vous comprenez? Il y a un peu de combat pour les politiciens. Vous comprenez? Il y a un peu mais il y a un malam wana. Madame qui est? Peu au monde qui est une opportunité pour un malam wana. Il y a libre chanter. Il y a exercer la fourchette ou exercer le pouvoir non. Car tenter ma fanfaron de mutu. Cette opportunité. Tu comprends? Merci moi Lamboka, tous ceux qui n'ont pas malem la rochité déjà avant à la dernière question na biso mais moi Lamboka combat Martin Fayou le tant que résistant bochichaka on ndenge nini moi Lamboka ndeko na ba benga ki ba sangana mais yaza toujours résistant mais bino pe boza ba résistant bochichaka combat ndenge nini te biso tout dans ba casquette belé comprendre biso avant d'abord tous à la combattant, tous les patriotes. Avant d'abord, on a la patriote, on a d'abord congolais. Avant d'abord, on a la congolais, on a révolutionnaire. Vous comprenez? Donc, on a résistant, on a ça la maramouté qui est pour un poste morosongolo. Non seulement pour un intérêt personnel.
na osala makambo pour na congolais na Congo. C'est ça la différence. Ce que ndenge to aboy. Et ça bien Martin Fayulu, je le salue à passant. Et ça bien ndenge osala combat na ye. Osala combat na ye na lobi. Combat na ye ya congolais te. Na bien ça bien ndenge osala combat na ye. Mais combat na ye alingaka ke biso ba congolais, ba résistants, ba patriotes, ba combattants na ba congolais ba éveillé, ba se retrouver na kati ya liyongi na ye. To se retrouver na kati ya pensée na ye. Mais ceux qui to se retrouver na kati ya pensée na ye te, na kati ya combat na ye te, elingo ba ka l'exalaire. Est-ce que vous comprenez? Donc, elingo ba ke à chaque step oh yaza ko avancer, faut évaluer ka combat na ye. Est-ce que n'est-ce pas vérité des urnes, ils ont un impact? Non, ils ont un impact. Ce qu'ils ont un impact, c'était. Alors pourquoi il insiste? Et bien pourquoi il continue? Et aussi, en tout cas, changer de stratégie. Ils ont une stratégique. Est-ce que Kano, c'est ça le problème. Il faut évaluer. Dans le sens où nous avons donné des leçons, nous avons PCP des leçons, mais nous avons l'OBA, étant que libre penseur dans la résistance. Vous comprenez? Pour ma action, il faut que rapproche de la réalité. Entre état et réalité, il faut que la vérité. Vous comprenez? Si la réalité et la vérité sont matchées, et tu n'es pas dans les bons. Merci, moi, Lamboka Kimbango, question de Souka Ezali. Tout le monde arabe, ceux qui combattent les Bneza, vous avez toujours un drapeau à Zahir. Vous avez ceux qui vous avez eu, bino va combattre à Londres, vous avez d'accord, vous avez comme ça, un drapeau à Zahir. Sous question Ezali, aux en Congo, awa, étant que résistant, étant que Mondeli Mboka, est-ce que aux yeux des déjà au audience na président de la République, hôtel Isaïe, pour ça, puis au bino Bozakanango, na 2 ans, na yé, M. Sali Angote, mandat est 3 ans. Asala continue asala yango oza bongo boposa na bino po botika pe batika pe bozabe na kimia par rapport à dérangement ndenge bandeko babengaka bino koto to lalité koto mama zo bela tindia biso mongo to sala boye est-ce que au sel d'aba monyo so ana matondo na banana oya suka na sali na audience moroté pour na route de la présidente de la République na sali pe démarche moroté pour na route de la présidente de la République yami balé au lobby ndenge bandeko basengaka biso motungisi bani tout so tozana mekili so na ndimi te na situation na moneli Congo ba demande on a tout ba posa na aussi là et aussi là. Donc pour ici là faut prendre ba changement ibanda ko sala mabakoto wana pour na drapeau ndenge lobi biso ba action surtout mon wana ezaka na message mo derrière. Et puis, il y a esprit ou message, il y a ras-le-bol. Expression, il y a ras-le-bol. Et il y a Congo, on en a marre. Tant que tu es Zaïre, on était considéré, respecté dans le monde. Mais tant que tu es comme à Congo, tu es comme un papier pelé. Tu es comme un papier hygiénique. Même un petit pays, même comment ça, on a facilement. Vous comprenez? Donc, expression, il y a drapeau à Zahir, ou bien effigie à Zahir, et ça va par rapport à Yawana. Est-ce que vous comprenez mon nom? Oui, je comprends très bien. Donc, et l'ingolo baké, expression, ils ont un message. Donc, message, on a expliqué. Et l'ingolo baké, Congo ras-le-bol. On en a ras-le-bol du Congo. Mamba Congo, Angolais Kanga Kayemba. Est-ce que vous voyez bien? Tilelo, Badimboulani. Kala déjà. Ok. Pétrole na biso, Angola exploitant. Tanzanie et auto kanga biso mboka mabele kalate. Rwanda zoninga et zanaka mboka biso. Vous comprenez ça? Ouganda, kanga. Brazzaville, Congo Brazzaville. Et soit il na biso. Est-ce que vous voyez bien? Vous comprenez? Donc il n'y a pas que Soudan. Donc il n'y a pas que mboka na mboka eza na convoitise na mboka na biso pour na nini pour biso ba congolais deux fois ba politiciens na biso ba battre mamba sala et puis des fois on est distrait des fois on est inconscient vous comprenez donc ya mwana makambo wana ya na moni tina bandeko manifestation expression ya
tino monaka drapeau ya Zaïre mpe monaka batricot ya Zaïre befigi wana ezaka na signification na message wana et ça il y a pour rien te les combattants résistants patriotes ne sont pas des cons bazaka bazoba te d'ailleurs yoku toyebi biso toza na matambe betamboli ya mfumu kimbangu zoba salaka te mutu nyonso tu na mokili asukaka to asalaka lolenge balakisi ye to oyo esengeli na ngongo ekoki na ntango oyo ye azali oza comprendre eza te ke fo aza na 10 diplôme to aza na 20 diplôme bien diplôme moko mpo yo moni moto amayele te même alambaka afufu aza mayele na kolamba fufu wana mpo tokolia oza comprendre même akataka nzete aza mayele mpo so akati nzete tokosalela mosala na nzete wana même azokomba aza mayele donc na bapoto place tozali même bato bakombaka bapesaka bango brevet bapesaka bango diplôme na kokomba mais na kokomba ko bapesaka diplôme na moto azokomba moto asaka cleaning bapesaka diplôme ozo comprendre donc aza na méritocratie place wana mérite ayebi ayebi kosala mélange ya bakisi wana ayebi place ofana sala bena zongo sabo yango ni poto ya rasalite te po bato na bato bazana sika balali baosala ozo comprendre mais eza kwa awa te balingi bato nyonso bakomba bakalaka ya moniato bamalanda ngulu ozo comprendre merci Mboka, merci to comme l'option suga vraiment mais to koti ka bongo te lancer dernier message na yo pa patriote tout oyo bazolando na minute oyo bazali banda bazana kati ya mboka bazape dans ba province partout dans le monde entier oza congolais pe numéro de téléphone na yo peut-être na bandeko bako zo yo na biso qui au pesa matondo numéro de téléphone nanga ezali 099 20 95 933. Nagalisa, bien 099 20 95 933. Voilà numéro nanga yangwana. Somme ta benginga aozwangai. Ba pour un message bien lancé pour na ba imboka ba ngai koko matone kimbangu Congo de la vraie résistance zone rouge ngayo na Kinshasa, nous avons lancé un message na ba combattants, patriotes, résistants, nous surtout il y a diaspora pe ya awa. Tous allés awa na Kinshasa, tous allés imitation ya combat, tous continuer na combat, tous tika distraction, tous continuer combat pour awa na Congo jusque là, rien ne marche, rien ne va. Les autres sont acteurs, les autres sont combattants, résistants, patriotes, révolutionnaires. Tu continues une mission où tu as gagné, tu ramènes à Awawa. Tu as maquillé les canabos solo, tu continues à faire des canabiso, tu continues à faire des canabiso pour étumber la biso, les nobles, les juste. Les gens qui ont payé solo, message de l'Europe, c'est la biso yangwana. Mutu na mutu a gardé bande na ye, mutu na mutu a zane kunde na ye. N'est-ce pas lobby? Moto na moto garder bande na ye pour combat et so continuer sur ma casse go toleka so bozali a na Congo bino bo mona ke pas signé za na mboko donc yangwana to tika distraction to continuer tumba et tumba za solo za moto ya quand on va combattre nyonso to ba do bunda na bo solo na makieleka na pesi bino mbote mingi l'amour toujours ndenge na te ya bino ndenge tolobaka l'amour patriotique ezala toujours parce que mboka penza ezana posa na biso biso pe tozana posa mboka na biso mboka ngope ezala aga moko ya ngope tolobaka bolingo mabele eleki ya bato mbote na bino nyonso to sika bozali ikuku yese serpent de rail la miolito rigon fumu fula kuntankinte le fils de Mandika yoyebi José Baoto Ernest Likio Mbobe na Congo bino surtout na pesi bino mbote président Cordon Akis et secrétaire Mike na coordination ya CCUK na pesi bino mbote na bo pesa pe bandero surtout kuna mbote mingi ba
bandeko surtout oyo baza na résistance na CRC ozali sangu na pesi mbote place ozali donc na biso surtout en tout cas to continuer bitumba kombeza ya solo kombeza ya motuya donc bandeko ya France ya Belgique ya Hollande Allemagne Italie Suède Scandinavie Canada États-Unis en tout cas boyebake nous avons un grand morceau na Congo na combat photo kita to bundela mboka na biso pour eza mingi ya osala matondo. Merci moi Lamboka Kimbangu Maton vraiment tozaki na ye bongo na plateau par rapport à la situation politique ya mboka na biso pe tolinga to yeba bit nini oye vraiment ayela ki abojuko je crois bo ki ndenge a lobby merci na ba bona biso nyonso vraiment merci na Manasseh Bouita na sima caméra pe merci na boss na biso de Brino original na kata Londres donc to senga na bande koto so nzambe apotoli biso souffle de vite to kutana mbala ya sima na émission ya Sika bye. Mais après na batebeli bazo akizeyo ki oyi Congo pour aux mbongo et pas moi na mboka président de la République Félix Antoine Tshisekedi pour corrompre bandeko na yo ba o baza kuna libanda mboka po babo malisola ba combattant union ezonga ndenge ya créer union sacrée ne peut pas kota na kati ya matondo omoni ba rumeur ba lobby les ont dit biso to ki ba ngote ba bilobe la biso ki ba na ye awa teke pona mbongo mo na ke no corrompre notre combat est noble et juste toi to bundela mboka l'état biso bundeli mboka na biso to zaki na sponsor te to na bato ba financer ki biso financement ezaka biso mo c'est ya combat la binuza ka président oya kala mwana mboka Joseph Kabila Kabange akende après combat la binu esili mbalama ou bien tezaki sous na ba bit mususu o binu bana ko akize balola ka pena moi malobano bien so za na ngana timu kile kufa batu mususu bakoza bana mboka tout premier à bongo frère na yopé na habité ceux qui besoin attendre besoin peut déjà temps ko fan de sika mo ko solo là façon akenda na combat yo mona o jijaka ndenge lingi abundela ndenge abundaka il trouve ça bon peut ça bien pour naïe ce n'est pas un problème lelo a commis bongo président ya Union africaine étant que citoyen congolais étant que moi na mboka au moins on a des avantages pour le Congo, les un avantage mobile pour le Congo ou bien au moins on là où c'est pelagaka et puis on va bravo on va félicitations on va courage vision du président de la République les visionnaire les banda union sacrée tous les banda union sacrée analyse nous c'est le parlement congolais na parlement ya mboka oyo zofanda est-ce que moi on s'en comparer jamais parlement britannique na parlement awa ko comparer bango surtout ba parlementaire on va parlementaire oui mais et ça les et vandeleli et zaleleli et kokanité monde à l'envers nous accusé na ba parlementaire à Congo par rapport à parlementaire britannique bango ba malwa ba toi ça on a profité na rappeler pena ibsa bato politique de la carrière. En politique de la carrière, il faut être excellent. La majorité, la plupart de nos politiciens sont des voleurs, des moins serrés, des inhumains. Vous comprenez? Dans le combat, on a des politiciens. Vous comprenez? Martin Fayulu, je le salue à passant. Il a bien dit qu'il a combat. Il y a Congolais. Il a bien dit ça combat. Mais ceux qui se retrouver dans la pensée n'a été, dans le combat n'a été. Il n'y a pas de est-ce que nous avons vérité des urnes et ça n'aime pas.